Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Moto to Félix, Félix, mutawa pour ma moto. Félix fire pour ma moto. Moto Félix a Félix, pour ma moto. Tolobi boy. Fayoulou aza candidat commun. Ya bateau baliaka bien. Bateau ba violera batou. Ba criminel économique lokola bakatumbi na ba violer lokola bambemba. Candidat commun na biso peuple eza Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba na 2011 alinga ko soutenir Etienne Tshisekedi te. Tokenda gandeni. Tokenda na élection te. Lelo ya kopesa biso comme élection yani. Il a été rebelle. Depuis qu'il a été opposant. Aboma na 1+4 ans. Qu'est-ce qu'il a contribué pour notre pays? Nous disons non. Bemba na 2006 topesa pouvoir ateka bokondi pona soif mbongo lelo Bemba ko m'a donné des leçons. Yangwana to sengi partout. Va combattre tous les peuples congolais en général va s'opposer à la décision wana. To retirer signature wana, to tumbi yango na moto so tali kuna da to tumbi ba signature, buzo banyo so wauti osala kuna. Bon que ne voter 7 personnes, vous allez prendre la vie de toute une nation en otage. Là non d'accord. Là vraiment, ils vont assumer. Nous sommes de l'UDPS. Notre candidat n'est pas sorti du néant. Ça n'a pas été un travail facile pour l'avoir. Comment bino bosa la réunion pour l'intérêt batou? Bolongola on a kimba seke ya Suisse. Bomeme on a banda la Suisse. Bolongo on a banda la Suisse. Bomeme on a bibu en Suisse. Baye bagi ba osala avanti. Si c'est que la biso na politique, d'abord mutu azana peuple, ndaza majorité. Mais yo Martin Fayulu le candidat député, kutu ba voya ko luka po tie photo de Tshisekedi. Kotani ni to luka to lingisa ka pa ya peuple, ti a luka comme populaire. Donc nous assumons. On avait choisi Fati et nous irons avec lui jusqu'à la fin. Obasali, soi-disant candidat comme opposition, Waneza Bango. Bien, c'est là. Félix topé sur 48 heures. Pour que IDP, c'est nous la base. Nous, peuple de Todis Dakar. Nous avons la paix sur 48 heures. Banso a paix sur 24 heures. Batou bayebite que soki ville qui chasse comme à poubelle. Ezapo Fayulu azwa voix na e avota Kimbuta. Batou baboza ke Fayulu asala ka banque Lambert na mwasa Kimbuta. Biso IDPS. Attends ndoto. Tu voter Fayulu te. Attends ndoto. Le président Félix a dit IDPS c'est la base. IDPS base de mouté décidaka. Félix azana 48 heures a retiré signature Rwanda. Po binomo bozomona base yango yo e boyi Martin Fayulu. Okola sanga tombo ya Etienne Tshisekedi ezali. Azako bunda bonani. Moïse Katumbi na Bemba basali j'ai problème na bango ezali ke ba Martin Fayulu a accompagner bango na boycott. Ba rodiembe na sima machine ti et comme on attaque kabla robenga ba okena consensus ba kena transition na bango kabla tikali président ba kabol ba poste Moïse Katumbi zongi mboka Bemba lokola linga mbongo arondima na ye po ye makambu na bandi lelo te. Ozomona na bato bilongi na bango eza esengo to eza ya ka. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou. Arlette Sita, Lix Kadima. Ma émission est kitoko culturelle, politique, religieuse et Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.
Bonjour, on a Balandinion sur la Congo Gold, il y a partout dans le monde. Balandinion sur la Congo Gold TV, vous en Europe, vous en Amérique, vous en Océanie, vous en même en Afrique, vous avez toujours l'habitude de la Congo Gold TV. Vous avez toujours une bonne nouvelle, puis vous avez la rabine, tout ça est fort, il y a qui t'a tiré sur terrain, il y a qui peut une information en temps réel. Lobby to Vandi, tout le monde a des réseaux sociaux, des opposants, Martin Fayulu, le rôle de la candidature commune à opposition. Il y a un Tokiti, à la base, il y a UDPS, ceux qui sont pour ou contre la décision. La secrétaire général, parce que toujours pour l'information, sur le terrain pour la pose d'information en temps réel. Sans plus tarder, avec mon caméraman Mike et puis Jessica Zala, assistance, et puis moi, votre humble serviteur, Fabrice Motingue, Nazarana. Bolanda commentaire, il y a commentaire, il y a IDPS. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Après le la désignation Martin Fayulu, le réaction à IDPS Zanini. Bon, réaction, exactement le belate parce que moi que zomone. Ce que moi nazo tambola na radio, na lali nango na litoi, makambo yo na yoki na message ya radio don esalingala matoi passe. Yango na mieli mbano bi parfois radio kosaka. Na ya bona yo kutake no Félix na soi-disant ba opposant basala kuno batinda bango pa Kabila ba miko sa baza ba opposant mais bato majorité baponi Martin Fayulu pour un candidat comme opposition muto azo pesa ta mukete za mukanda njambe lobi ba pesa ka muteloko na o yaza nango mais yaza ne loko mon côté bon bazo pesa yango sur la base de quoi aza na popularité te aza na babazité ayebanité bazui eloko munene bo ba pesi. Et pourtant que bisogno sur tous les peuples congolais, toujours les lamakas, toujours regretter, le col la Félix Aza candidat au peuple congolais. Aza candidat unique, il y a opposition té. Aza candidat unique, il y a peuple congolais en général. Il y a un biso toponi to le bi que a retiré candidat, a retiré signature na yewana, azo nga biso moto ça les campagne na bambongo na biso pour na bima comme chef de l'état. Comme preuve, ozomona na ba policier ba regretter. Na ba policier balali na balembi babi metoye bakiteke mutu ana kobima que ça soit sur Belgique, Amérique, France, partout dans le monde bazar donc ba comprendre que te so landiata na ba radio, ba télévision, na ba journaliste international amindele babi metoye bakiteke surprise ya mabebo ekoto salama donc to regretter ma casse mais to sepeli to boki si oya biso te oya biso ya to salele campagne so tali na kati kuna da to banjo tiele mbongo to banjo tiele da ba $1 ba $10 ba $100 pour to salele campagne jamais to ko ta mbongo pour na salela Martin Fayulu o azana basité ayebanité na monde to salele campagne etikala osimbati ata yo mo journaliste na ebité ce que mo la choix neza malamu. Merci Sigo, merci na Sigo na décision au bango bazui bino boza pour bango te bo soutenir Martin Fayulu te. Bon, pour na biso base na IDPS pouvoir eutaka na base. Biso base to décider. To boyi to rejeter en bloc tous les comédies oyeleki kuna. Yangwana to sengi partout. Ba combattre tous les peuples congolais en général va s'opposer na décision wana. To retirer signature wana to tumbi yango na moto so tali kuna da to tumbi ba signature buzo banyo so bauti osala kuna. Félix aza candidat ya peuple congolais candidat unique ya peuple congolais jamais to kozwa muto azo peser à travers solidarité. Merci Ndeko, merci. Bonjour Ndeko. On a eu une réaction na bino pour na lobby na candidat comme opposition ndenge ba poni Martin Fayulu en réaction na bino zani attaque ba combattre à UDPS. Réaction est simple, babi la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Félix Azana 48 heures a retiré signature Rwanda. Pour binomo bozomona base yangoyo et boyi Martin Fayulu. Base Félix ou rien. Biso Tolobi Félix a retiré signature Rwanda le plus vite que possible.
komba na biso Martin Fayulu akoki ko hériter yango te. Biso tozala bandeko bakufa awa na siège boyebi, bandeko belé bakufa la ba masasi, bandeko belé baza na prison. Procès fantôme ezosalema na ndole ya bakamwe na sapo baza bandeko na biso. Tokotika komba na te pa Fayulu alaka na bazwapi. Nana ebi Fayulu na mboko. Fayulu azala représentant ya Congo. A représenté biso ye Bemba, c'est un ancien rebelle. Bemba na 2006 topese pouvoir ateka bokonzi pona soif mbongo. Lelo Bemba ko donner des leçons. Katumbi abongi na mbongo ba Congolais a piller mbongo ya mboko. Lelo akoma neni akoma donner des leçons yena ba muzitu bango nyonso na matungulu parti na ye ezaye na mwasi na ye bana eloko ko sur désignation Martin Fayulu lobby ndenge opposant basangani bango nyonso na ta Genève ba poni Martin Fayulu réaction na bino zani na bato IDPS na décision en opposition ezali kambuka ya biso bato IDPS te ezali kambu ya bon sens. Est-ce que bomoni wapi 7 personnes basangani balo baba voter toyebi que la décision minene ezwamaka par consensus. On est commis à vote, de comprendre que ça m'a séqué, alors ça ne nous engage pas. Parce que tu évites ceux qui te paient ça qui parmi cette wana mandat moko oyo balobaka électif pour bakende kozela biso ba engagement comme des députés. Baza ni député ni rien. Bazali ba individu, baza ba leader toza na respect na bango makasi. Mais pour un modèle au Babimisi, désignation. Ça, ce n'est pas une désignation. Bon, qu'on voter 7 personnes. Vous allez prendre la vie de toute une nation en otage. Ah non, d'accord. Là, vraiment, ils vont assumer. Nous sommes de l'UDPS. Notre candidat n'est pas sorti du néant. Ça n'a pas été un travail facile pour l'avoir. On va aller avec lui jusqu'au bout. C'est ça mon dernier mot. Tulunga to ba toujours toza a pona réaction ba taide pes toza to mona bwana kanda makasi pona nani 7 personnes ou 7 opposants au lobby bazwa ki décision ya ko pona Martin Fayulu o to ebi que sur le plan politique ado PZT ndenge ni na ba ko zoyer vraiment pona a représenter peuple congolais dans l'élection ya le 23 décembre. Merci beaucoup mon frère. Moi c'est Kassim Mafolo Joseph Kajos, nazali candidat député ya IDPS na Kisenso. Tozali surpris à la désignation. On est à aventure. On ne peut pas prendre les peuples en otage. Ce qu'ils ont fait là, c'est un complot contre la République. Donc nous assumons. On avait choisi Fati et nous irons avec lui jusqu'à la fin. Obasali, soi-disant candidat comme opposition, on est à Bango. Mais nous, Fati sera le candidat du peuple. Et non de l'opposition, Bango Bazoko Nobelawana. On ne peut pas continuer à blaguer. Donc Fayulu c'est le candidat, mais Fati sera le candidat du peuple. Devant aller avec lui jusqu'au bout. Merci. Donc, membre IDPS baza pour une décision en atte. De Kolangai, biso IDPS, attends ndoto, tu vas voter Fayulu. Attends ndoto. En tout cas, il n'y a pas match entre Chadar et Martin Fayulu. Et puis, il raison où le lot Martin Fayulu comme opposant à critère nini. Le lot Tobimsa Kimuta na restaurant à Martin Fayulu les à côté à Grand Hôtel. Le là comme opposant pour l'intérêt Moko se retrouver entre eux na monsieur Kimbuta homme le candidat. En tout cas bino bo moni na moni que oui président de la République a monté à malamu batona bo Kabila ngi ba élection té. Soit disant opposition na RDC opposition zaté bato ba sérieuté bato ba welande bentérêt na bango. Yango siko to moni ba vandi mbula mobimba autour d'une table ba ko trouver solution té. Le lo ba bimse biso maillot faible en tout cas bazo nyaté na minute d'ici 9h déjà résultat en faveur de Dauphin Abisso Emmanuel Chadar. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Abisso bakofa likolo ya IDPS. Bamso babukana makolo. Bamso baza na prison. Oyebisa ngai combattant. Oya parti ya Martin Fayulu. À Perdaba, tu combien? Sur 13 parlementaires, nous avons combien? Nazo tuno boba tikali na bomoy. Ebembe ya Etienne Tshisekedi des awapi. Okola sanga tombo ya etra tombo ya Etienne Tshisekedi des ali. Azako bunda pona ni. Pona ekolo. Apona ekolo, lelo ekolo ekundi ebembe za wapi? Na Malili. Babeza Malili. Nazako yebiso Félix a retiré signature na ye. Toza batu na yete.
ya kozongisa batata na biso na bayaya na biso bakufa te nazali koyebi biso bo basikaki na permanence awa nani akofuta bango babunda mpo na ekolo babunda mpo na ekolo mpo na biso totika na bomoi tozwa liberté yo koko kosala complot moko mpo na ozwa biso en otage te biso tondimi ke ye soki aboyi koretire signature na ye dans 48 heures biso tokoyeba eloko tokosan charge na ye etie na ye biso prenez-vous en charge yo kanisi biso oyo toya kolia epa chilombo toya kolia epa chilombo tokondima o wana te o wana bango nde basali yango biso tondimi yango te toza kobo ameka te bolingi te papa bolingi sikoyo nini mpona Félix biso tolingi tokende na élection na candidat na biso toponaki tokende na élection soki torate na élection toyebi ke torate mais donc il sous de candidat moi biso toyaka toza ba responsable tu comprends j'ai perdu on a perdu Batrabiso IDP chaque année babomaka IDP chaque année ba prison année prison tout toujours IDP Félix abimi dans les léaté tout ça là qui congrès pour ça parti moko boye bien organisé démocratie ça na IDP depuis 1982 tiba vient la biso bakufa ba massa biso lelo ba mbemba aboma biso na dembi o via lobaga tout s'arrête à minuit c'était en 2005 mbemba la télévision batata mama bandeko oye komeka mbemba lelo comme comment dirais-je donneur de leçons à IDP aucune influence tala Félix topé sur 48 heures pour que IDP c'est nous la base nous peuple de Todis Dakar dans la paix sur 48 heures banso la paix sur 24 heures il faut renoncer à parole na ou sinon ton côté congrès awa pour IDPS capital ngo ça kina oyoki déjà kuna ba intérêt ba tumi déjà ba permanence sous les colons na yote mais dans 48 heures on renoncer ou sinon to ça mini congrès élection yo to ko perdre ngo to kende pété ceux qui chadara ko zwango azwango biso to ko nommer président la biso mususu d'après ça sukera na lobby na yo papa il faut tous à sérieux ngata ke congolais natif ya mboka oyo ali mboka nanga na li fier je suis fier d'être congolais ouais toi na mboko ezana bomengo nyonso ana mboko so esenga ko poza zanga na boyi bato no surtout toi là na bango contact butu mo itongo pourquoi toi na bato moko sérieuté bato ba wela d'intérêt commun na bango bana besoin intérêt à nation te batiko distraire peuple pas à libre muta voter. Monique non à sauver Congo. Merci beaucoup pour votre question. Pona Robanda, nauti na province ya Chwapa. Nauti na province ya Chwapa. Nazana chasa ate. Na tiki depuis province ya Chwapa, si c'est 2000 quelques kilomètres. Moi c'est maître guerre c'est Cameroun, je suis avocat. Na tiki kunati na ko participer na dépôt ya candidature ya président Félix. N'est-ce pas parce que il a été désigné na congrès comme président IDPS. Mais tu as quitté investi comme candidat à l'élection présidentielle. Tu as eu ça la aventure, tu as eu ça l'unité. Comme tu investis comme candidat à l'élection présidentielle, tu as été na sou. Jean-Pierre Bemba en 2011, il a soutenu cette sécurité. Tu as gagné. Tu as gagné l'élection. Les lois ont comme l'élection. Il a été rebelle. Depuis quand il a été opposant? Aboma, 1+4 ans. Qu'est-ce qu'il a contribué pour notre pays? Nous disons non. Adolphe Moussito, il a mangé avec Kabila. Moïse Katumbe, il a mangé avec Kabila. Et alors on dit leçon du Bagopé Sabiso. La session 2000 km na ye awa pour participer et puis pour la président Félix Tshisekedi. Le lobo e bisanga igeno na kene ko sala campagne. Place na utina chopanati kel ba ogeno Félix Tshisekedi. Na kene ko balo maloba gino Martin Fayulu. On mona ko magotali boma topeni. Donc on dit ma tête. Félix a eu la base. Ce qui base était base va décider pour aller. Et le lobby quoi lobby. Félix, le président Félix a dit IDPS c'est la base. IDPS base de mouté décidaka. Batu bande kona biso opposition lokola bakatumbi babemba ba muzitu po baliana kabila c'est l'IDP mutaliana kabila mais bango bana bazana leso ko pia biso te po bango baliana kabila mais to limbisi bango to nimi ba bunda komomo mais bizaleli na bango
les mêmes bango Kabila sali ba théâtre à torpiller encore pour bimisati bala banani ba compagnie qui est na palais du peuple surtout c'est les MLC à travers des arrangements particuliers fidé baba la bakineko ba rafé on a caméra mais comment les lots ba partout on les lots bani ba pesa biso leçon donc bande ko na biso opposition bazo se comporter ndenge moko na Kabila il s'en fout du peuple. Est-ce que na meeting tant ba kene bande ne peuple azo ba te ke bo trahir biso te candidat biso yeyo Fachi partout bazo mona ba sondage euti ko maya Bercy ya université New York et bimisa ki nani premier Félix avec 36 ye Martin Fayulu ba on bâti candidat avec ceux qui 6% ceux qui 7 net c'est les mêmes 8%. Pas même il peut mener à Chada. Non, parce que sur l'autre élection, tu as gagné Chada. Donc, veut dire, tu comprends directement. Moïse Katumbi na bemba ba salige problème na bango zalike ba Martin Fayulu accompagner bango na boycott ba rodiembe na sima machine ti et comme on attaque Kabila Robenga ba okena consensus ba kena transition na bango Kabila tikali président ba kabol ba poste Moïse Katumbi zongi mboka bemba lokola linga mbongo arondima na ye po ye makambo na bandi lelo te. Individu Fayulu n'a pas ses qualités. Ezali makambo etali seni des décideurs ba ko décision dans l'ensemble. Ye Fayulu mo ko décision te ana qualité on a une décision et mo peto sakana mboko yo. Poka ke no Kabila motia malamu to sakana pays boité. Mambo etali élection to respecter constitution mboka na biso ndenge sengeli. Soki ba pouvoir ki machine ça veut machine te mais les loyo élection Fayulu Chada machine te n'y a pas match. Tous assurés. Fayulu aza nationalité. Fayulu pour l'angazali provincial. Pe provincial on a Kinshasa, ba côté ndambuzwa Lukunga. Na Mwamba, Fayulu azate. Na Lukunga, Fayulu azate. Na Funa, Fayulu azate. Bandundu pe côté moko ya koto ya zali. Ba bandundu na kota Kasai kuna Fayulu azate. Na mboka langai, Fayulu azate na Kasai central. Na Équateur, et c'est moko leader na bango mbemba zali. Fayulu azate. Mais tous en sérieux papa. Pourquoi tu parlais sur Fayulu? Donc, dans mon échec, nous avons mon année déjà, en tout cas, coup de chapeau, na Emmanuel Chada. Yango wana to lobby boye biso base. Kabila to signé accord tozo zela nommé Bruno Félix Tshisekedi ndenge accord et lobby na rassemblement faut proposer rassemblement bande ko proposer Félix. Kabila lokola za mala lingaka mboka te aza moyini Kabila dévier aboyi akeko binisa biso peuple bande ko s'attendre ta ko débaucher Tibala. Mukolo wana bomone ndenge Kinshasa za ki matanga ni mutabima ki kule compter a panzi ba militaire. Bango pe tozo zela bango ba bimisela biso Fachi ndenge moko na comportement Kabila bakeko za un Martin Fayulu. Et Martin Fayulu mutu oyo azana baste Tshisekedi yebisa biso boye na politique d'abord mutu azana peuple ndaza majorité mais yo Martin Fayulu candidat député kutu ba voya ko luka po tie photo Tshisekedi kotani ni to luka to lingisa ka pa ya peuple ti aluka comme populaire veut dire oyo bande ko na biso opposa ba sali wana to zo benga ba bande so be ennemi na biso politique be po bemba maramne bandi lelo te ba dribble Tshisekedi na 2002 na place ya poste ya Tshisekedi ba pesa ngo zaidi ngoma na San City to bosa na ngote na histoire oyo basali to benga ngo ezali trahison ya monene omoni réaction ya peuple soki lobi réellement ba bimisa ki candidat ya peuple lobo linga ko mona tiango linga ke sepele mona ki vendredi ne fils que kaka mo fuiti moko boy na ba rompoinga ba partout biso tout bimé na baba metala depuis lobi matanga na matanga même bazo kama Martin Fayulu ngandenge donc to comprendre ke bande ko na biso ndebo trahi biso to pesi bino revoir bo sala nzela na bino Félix tozo mettre en garde pe tozo pe au mot d'ordre. L'IDP c'est la base. Base yebisi yo boye. Base yebisi yo boye. Depuis il y a IDPS na no mona lumbete. Retirer signature na wana ya buzoba wana. Osaki déclaration te na ko convaincre ba te. Biso toza bana yo te to yebi politique po Tshisekedi dans l'action biso ango. Biso mto tia wana po comme président. To sengi na yo 48 heures mais 24 heures retirer signature na yo. Soko boko retirer signature na yo au revoir rejoindre Fayulu rejoindre bango biso to tikena IDPS na biso toza na muto to kotiaye pe to kena komba na biso tina suka IDP ba pera moto moinga na ya mai na nga komela tike na nga ya ofele na ndimi même na kimusa do pona koyebisa ke Félix IDPS ezaba MC oyebi yango mobosani oza muto ko bosa mais na rappeler OK lokolo bosani tala sima zonga moto babemba wana batikala ko IDPS te retirer signature na yo nde candidat président sondage ebimisa ke biso pe peuple to na simana to rotia mbongo na biso to kosala propagande et to remettre la Kabilina Chadar Libanda pe biso nde mto ko pouvoir wana ona ko koluba yango wana.
CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Moto te, to vivra na moto, to vivra na bafe. Moto to pelisi, Félix, mutawaya pour ma moto. Félix fire pour ma moto. Moto Félix a pelisi, ayo pour ma moto. Félix a na Congo na Kinshasa, biso yebi ke yende candidat na biso, ya parti de PES, to ko voter, to ko zana etisuga. Biso ide PES, to ko kiko sala jamais na sima Martin Fayulu. Martin Fayulu yemoko. Yemoko Martin Fayulu, aza député. Yemoko Martin Fayulu, aza secrétaire général. Yemoko, aza secrétaire général ya parti na ye. Biso tokoki ondima jamais IDPS. Martin Fayulu ana basité na ville Kinshasa. Biso IDPS jamais tokoki kozala na sima ya Martin Fayulu na combat tosali ya 36 ans ya combat. Motonga na pelisi. Moto to pelisi yo journaliste ozo kimango. Eza pona Félix Sekedi. Aya ayebisa biso babasi na ye biso nde bato tonoma ye tokomisa ye président IDPS. IDPS eza biso totangisa ye awa aloba le peuple d'abord. L'UDPS c'est le peuple. Ils a été aya expliqué biso comment akio signé akio ndi mama mongo we ko kozala na nzela te mais ende candidat na biso to mema ya bima président de république mais biso pona Martin Fayulu l'UDPS to boyo to tikala kozala jamais na sima Martin Fayulu signé document par contrainte. Il y a communauté internationale. A signé document par contrainte, peut avoir une insécurité. Ah bon? Le problème est que document pour nabiso IDPS moto bomo na sima. Signification yango que to tumbi ba document nyonso à Genève. Combattre za boyete. Oui. Pour nabiso il faut toyebisa bobenga biso ba fanatique à Félix. Toza ba fanatique na ete. Parti oyo eza ya Félix Tshisekedi te. Totia yende po papa na bango akufa po na makambo oyo akosala 2 mandats après longwe bato msusu bakozo. Na minute oyo tolobi boy. Fayulu aza candidat commun ya bato baliaka bien. Bato ba violaka batu, ba criminel économique lokola bakatumbi na ba violer lokola bambemba. Candidat commun na biso peuple eza Félix Tshisekedi. Tozo zelae aya mais Félix n'est pendant que destination la Sibiso même dans les médias internationaux que c'est Martin Fayulu. Médias international yango yo pe boyao. La voix du peuple yango bozomon. Na minute biso tolobi tout simplement. Félix Tshisekedi a retiré signature na ye. Soka retiré yango te. IDPS est un parti de combattants. Toko remercier pe toko longolé na parti. Toko pona mutu mususu o toko tia o ya komema charge na biso. Oyebe loko mona olinga na loba na yo. Batangela nga combien de martyrs Fayulu aza na bango. Batu bayebi te ke soki ville Kinshasa koma poubelle. Eza po Fayulu azwa voix na ye avota Kimbuta. Batu babozangi ke Fayulu asalaka banque Lambert na mwasa Kimbuta. Lelo baya kozwa Fayulu. Ba opposant wana lianga na lobaka batu babenga nga ke na lobaka trop. Ba opposant wana basali ndenge tomonaka na Léopard bavandisi ba vrai joueur bazwi faux joueur pour na commission batie na terrain. Vrai joueur eza Fati. Na minute tozoloba biso tokokende na Fati. Bible lobi batu mibale so bayokana te sengeli bakabwana. Biso na bango orange tokabwani lelo. Bango Nabo IDPS kozala suna baliete. Donc ce qui veut dire que ndenge baponi. Baponi Martin Fayulu. La kodona bino bo sepete bo regala Fati. Mais ozoyoka. Ozomona na bato bilongi na bango eza esengo to eza. Donc c'est que opposition ça a 2 candidats. Bango bazana ya bango biso to zana ya biso. Yango tolobi te ke opposé kozala na 2 candidats. Ouais.
opposition opposition ya basalon eza Fayoulou. Mais candidat commun à peuple congolais à Félix. Mais en fait, sur la peine à Kovo Ingila, que je cite tout à l'heure, il y a lobby qui est par consensus, donc même Félix va rebattre campagne pour la Martin. Fayoulou donc on a voté Kassai au son. Mais Jean-Pierre Bemba qui a voté au monilère aux otangelanga combo ya mutu moko bongo na kotanga combo na ete yendenga zawana aza déjà au babengi kabiliste nakozonga te nga naza haute autorité ya parti ye lokola azoloba aza na mpe mutu ya IDPS te biso bana IDPS tolobi ke makambo wana toboyi ye asoutenir d'abord azala na parti ya Fayoulou non ozoloba nanga point de vue ya mutu moko boye na minute oyo biso toboyi bakende na ndenge na bango biso na Félix tozotia ba $1 na Belgique na moment oyo bazosala oyo babengi soirée de gala ya kotia ba héros mpo na Félix bazwa mbongo oyo tosi tobanda kotia topesa yango Fayoulou le problème yali tolobi boye soki oyo bango basali biso toye kocomprendre MLC babanda kosala biso bitumba depuis kala F bazali batelemaki wana tanke ki tolobi biso nde toza IDPS botobo na biso yango pe président na biso tozozele yaya ako risque te aya koloba na biso makambo ya Fayoulou. Mes fils, s'il vous plaît, la moindre des choses c'est que boss de la président Fati sokaye Kinshasa ole bossa ba réaction ya retumba boye pourquoi réaction bandi awate bandi depuis poto mwana marai akanga katumbi na bilamba na poto nga naza muto na simbi poto na maboko makambu wana nga nalali te bamama bapike bakrise na Genève na poto mobimba batu bazalaki batu na remercier batu nyonso ya diaspora po boyoka ngai bokendaki Genève boyokaki mot d'ordre koma bino bosala réunion mpo na intérêt batu bolongola ona kimbanseke ya Suisse bomeme yango na banda la Suisse bolongwe una bolongole yango na banda la Suisse bomeme yango na bibu ya Suisse bayebaki ke baosala aventure batu wana balobaki non namoni seja bimi toke na ka CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. soki bozali koloba tokoyokana te. Parti politique UDPS par Tshisekedi ezali représenté par sa grande base et rejeté avec force. Na lutte ba peuple bakufi epele lelo baza ba orphelin epele bazali kosouffrir tozali koincarne combat politique pour la démocratisation ya mboka oyo tokoki kondimata moke te blague oyo esalemi na Genève. Le président Nabiso, en dehors 48 heures, a retiré signature. Tosengi na ye asonga na lombango na pays pour la campagne électorale. Boycott. UDPS transition à Kabila.
Parti oyo ezali bâti sur le sang de nos martyrs. Mutu soki ezali na mbongo na ye ezali ya ye. Epese batekaka yango te. Biso tozali seni te. Soki bapekisaki mutu akota na kasumbalesa biso tozali dgm te. Tolobi yango mutu nyonso ayoka. Parti politique ya UDPS etikali kodefendre kaka intérêt ya peuple, kodefendre intérêt ya individu te. Tozali kosala confiance na président na biso. Tolobi na ye boye congrès eponaki ye azala candidat. Congrès ezali organe suprême, il faut azongela na mayebino oyebisaki ye na congrès. Na yango document papier wana ezali de nul et de Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Merci balandi tokomi na suka ya émission na biso chaîne na bino moko epesaka bino basango ya solo Congo Gold TV toyaki awa place ya UDPS bino moko bomoni bandeko ya UDPS ndenge baza très fâché na par rapport ya makambo candidat na bango batielaki motema asali mais lokwa tokomi na suka ya émission na biso na sepeli ko saluer mon boss Michel Bayam depuis quelque part avec toute l'équipe technique qui était avec moi. Là je vois Fabrice et petit nanga Mike to komi na suka ya émission na biso tant to kozwa basango ya malamu to komenela bino kaka ndenge to mesana ko lobela bino ko CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.